kolala kolonga eza avidité bozali bongo na proverbe 30 na ntongo ya lelo mais émission ya lelo nazolinga to anime yango na mopaya moko na partie ya Afrique du Sud parce que tokoti na niveau oyo bato baifongwama bacomprendre ndenge ni diable azotravaille ndenge ni makambo ezoleka alors nozalanga moko te naza na invité na ndeko na biso Ali à partir ya Djobour. La moussa batouye ça on proverbe assez soki nzamba bateli on atongo la muki pc merci. Ouais, boni de kolanga Ali. Te kimia oza en direct ya Sentinelle TV toza na émission na biso kolala kolamuka. Eza petit déjeuner. Petit déjeuner kuna en Afrique du Sud bozola na monde pe Sentinelle TV kuna impact na mweza ndeni. En tout cas, bateau baza penda connecté na o bateau baza connecté à Zamba. O baza biso baza déconnecté na Ah ok. Bongo epa na yo moko na bomo na yo na makambo nyonso tu esa ndeni. Ngai penda de papa na monde na ezala une pierre chaque jour dans ma vie. Le matin je suis cette émission dans la monde na Keno. Nazomona ke moto akoyaka oyo aporte mpona lobide totambolaka tobrancha d'une manière à une autre mais moto akoyaka il faut telema otambolaka en tout cas namona petit déjeuner mpenza yakontaka yaifiyanga na ebele nazomona ke proverbe azokola mpenza na ndenge moko ndenge bato bazokanisele me ndenge azokende bamona ndenge proverbe oyo azalaki avant proverbe ya sa père mais azalaka proverbe wana me likamutende kunanga Ali awa tozana mikolo tu nzamba tyenga ker na banda ko dénoncer makambo ezo sama na l'église parce que chaque serviteur nzamba pesaka ye message na ye alors na biso sikoyo tozomona ke na église ya nkolo bandoki ba sorcier ba magicien bakomi ba pasteur or na Deutéronome 18:12 balobi ndoki na magicien aza na abomination liboso ya nzambe foko tumba bango mais lelo oyo le batumba bango lelo bango bakomi kodirige l'église bapengwisi bato ebele badétruire bafamille ebele tala témoignage oyo touti olanda ya sere na biso ya France place wana olobi ndenge nini ndeko nanga Ali. En tout cas sere wana probablement soko totali na de Thessaloniciens nde balobi sere wana yebo wana naza na esprit ya carrément c'est une sorcière oui. Pour attendre déjà ma serviteur il y a ma paix à 10 mais à son continuer c'est-à-dire banzambe mutakangie mato ya atika moye ba vérité c'est-à-dire votre chance hier on se garde il fallait que tout nos conseils nos andoki na tuna ki awanga na ki mais lokola tozaki na posa tozwa ba information na lingaki ko toute ça mali ba côté conscience ne wana zamba bongo récupérer par canal na bino ceux qui vont appuyer ou ya bino vont appuyer ça c'est-à-dire il faut affronter bateau bazo ko écarrer wana c'est-à-dire Satan va négocier na été Satan va affronter kae poto bunda poto soit victoire mais to bunda po victoire les ana biso donc il y a ça mon niveau côté penda qui affronter ça penda mon affronter l'affrontement vraiment il y a mon dans de lobby il faut pas garder dans la Satan pour bakaba cherner la Satan pour sauver âme. On va comprendre le principe voilà, c'est-à-dire à on a sauver. En fait, nabeta lisolo pour batebele ba beninga ba bi proverbe o tcheka ka nini témoignage à certes yebité qu'est-ce qui s'est passé ezandenge nini azonga lisusu expliquer biso. En fait, ngana zaki na nzela na zako ke shop na zako kumba ba beninga abenga ke kanga zaki na posa ngana délivrer nga binga na délivrer batu ndenge wana te funa yeba problème no zani problème ne za boye akendaka na Amérique kozwa formation pour comme pasteur donc akende ki azu formation na Amérique na basi ya mindele ba américain ba formé ye pour comme pasteur aya kozonga aza na église ya munene ndenge ba Hollande bazali ndenge ba Shabani or mikolo oyo
avant aux abat l'église faut signer pacte dans le monde des ténèbres parce que l'église est belée ils sont dirigés par les diables alors on a pas pacte à que signer na ba pasteur wana abandi pe ko travailler na bango yesko l'air alinga longwa pour que no banda ministère na ye bango balingité yango moni ba aventure zo c'est-à-dire au départ akendeki kozwa asalaki pacte akenda kozwa kisi pour comme pasteur a munene abanda ko traîner ba foule ebelé donc ni solo vraiment yango wana donc yango moni masolo nyo surtout oyo biso tozo lekisa ezaka pona ofungola bana nzambe miso na ebite soko za na moi message moko par rapport à masolo nyo surtout à témoignage à ser oyo utoleka ndenge lero benga nga to solo laki par rapport à témoignage à ser wana tukanga de mapana ba ser wana ala sorcière so sorcière exemple parmi nzamba le dia tama masumu le komile nyoza la chance pe oye pe enseigner pardon ouais à reconnaître dans la sorcière ouais en plus délivrance il faut enseigner moins ça dans la pasteur c'est-à-dire avant tout le qui a quitté ma bâtie mais baza belé lelo ba shabani ba olangi ba rose lesi ba sanjou baza belé bazo rêver kaka ba koma ba servante ba koma ba pasteur ba basa ba kutino tout omoni bato wana soko na lelo omona ndaite na tindela ko vidéo mona ito ça il faut la dénoncer mutu mo il faut to ça la émission ngana live to na expliquer to dénoncer siko to ça surtout omoni mouvement na ndenge za les États-Unis na Angleterre na Paris côté sud Afrique et en Afrique ici na Congo ba faux pasteur o nyonso ba faux pasteur ba to ni mingi na Congo so na Afrique c'est comment on dit na bana ba le ba mokuna ba mutombo ba tina siko bana ba sala ba tableau na Congo awa ce sont des gens au benda qui baso ko même ba séparation na ba bala baso ko ba distraction on a benda que ba comment ba guru ba toana ako kwa proverbe nazo combien en tout cas maman na ce qui a voulu c'est-à-dire il faut beaucoup tananaye beaucoup tananaye obanina kwa avant de délivrer il faut journal d'enseignement atika na bilo bana reconnaître makambo nyonso ça que za kindo banda jour akenda ke États-Unis yemoka yeba kaza conscience de na kenda comment se fait to so ba que pasteur on a ça le rapport au somona na to so mona na bongo azo to que na livrer option pour taper ça option sans zambe donc il faut faire lycée au TIE à comprendre à reconnaître c'est-à-dire qu'il utilise aussi la pour le yo côté ya yéli pas moins ça dans la pasteur mais moins ça dans servant il faut délivrer l'enseignement. C'est ça. Le maman là qui a côté à mon côté, Chabani a côté à mon côté, pour y avoir ça là quand Babou Angela oui. Parce que peine à battre dans la vague wana. Maintenant baza initié. Initiation ba comment si au kanga bana nzambo ba yedu le bato ba comment okanga ba bato. Dans la na makambo o tchaki na langage na wanda na solo la tongo. Makambo ya walesa wa zolo bana dira bina to sa ki duma dai na pesi na pambo na bino di ba so ki babe na olo kabino tata kangi bato matori siko to bato batikali mo kie ya o yeso aloba o nzamba lo bike j'ai 6000 personnes qui n'ont jamais encore fléchi les genoux devant moi 7000 na 6000 wana peut-être que na Angleterre peut-être Mosa peut-être 4 vous comprenez net papa kanga o que papa kanga na serviteur de Dieu ouais malgré le monde raté à la terre dans serviteur de Dieu pour tout ce qui est dans la daga à parler sur la vérité omoni ekanga frère Ali omoni ekanga problème à makasi azui abandaki kosambela pa ba maps ba faux serviteur ekanga siko atimba amoni siko nde bango kumbela amoni keza ba aventure eboma esiko foi akomona ba pasteur no surtout ba aventurier siko esengeli biso to l'accès bolingo to l'accès ye ndenge nini po azongela l'évangile baza pe belé lelo baboya kosambela po bavanda imagine toi c'est wana lobi nini ba pasteur l'église wa minene wana ba yembi ba bandoki do basala ki ndoki nini chef à chorale ndoki protocole ndoki mokambi ya intercession mondoki na modérateur ndoki siko bango nyonso tout pasteur azo travailler na nguya na bango yango mona net soupe ya mangembo bakangi na ba drogue na Kinshasa na prison ancien na Julien à Londres à Kinshasa a foutu bambongo 40,000 abimisie azongi yemo ka kolonga l'église te po bango tout baloka ensemble
Baloka ensemble, ça des ali copa bando qui moi balongo ezate. Ouais. Hein. Ba moi longo ezate bana ba ba basinya. Bato baza benda ke sata zo kanga ba on bato. Le na frère na on ami frère. Bato il faut nous adopter ça mon évangile à santo. Ça te ya na ilobate aller à la mapu. Bato msupe faut ça la ba on de wana de façon que to longo la ba on de wana. Kasi na uto solo na Shekina siko na zo solo ne awa na YouTube awa na Facebook tozana na parfait na ABC na ko beta ga partout to kuta na ipo na zana ba te belé bazwa ko se plaindre que azo loka bato alors mutande ngona fois beta ma po atika buzo ba quoi mutande ngona fois beta ma allo oh mutabengaki ekatani nazo mile susu batande ngwana fu bazwa lokutu ndenge po la betaki bango na pierre po bazwa lokutu ba pambulama po batika bavanti na ndako nzambe ouais mutabengaki yango ekataki na lobi Shekina utokota contact na ngai awa oto bondela po na ser wana ngana psie ngana ko bondela po na ser wana te yo mutoloki e délivrer soko otiki ete partout okutana nano na obeta yo heureusement onction ya Samson pour la pa konyo ko la ba jeune fille il faut délivrer si on a ma pauvre hier fois la délivrance na makofi na uto yepsango ye à la jeune on a faut délivrer na ma pauvre ouais tala abaza ba jeune ba bazo kota na banda ko batu ko violer ba mama batu ko sala ba vanti na ba butu na ba moy église mobimba ya Yesu akufaki na kuwa likola makila na ye etondi bandoki na bandoki yango zomona bato baoke na église bachangeaka te babongwanaka te kindumba na église omona sere ayembaka na bota na bato mibali 4 omona bana mobulu donc makambo ezochangeame te bato bazobongwana te nzoka église ekoma nango esika bandoki kwa connexion moto azoderange nga azobengana zala na yamela allo ouais, les anani. Zela na yambi mutu yo frère Ali Kolobate les anani. Timba chas so ina un. Allô. Ouais, nazoka yo. Bilongo moninde ba déranger là. Frère Ali yo zela na nazoka la frère. Pour ba information na ba to zo onka bona mutu muso azobenga. Ils ont information Timbatia Samuel bandeko tozali vraiment live bon ndinga na travaillaka donc tozoli kaka ko kepsa bino ki bato belé bazwa l'église basi bakomi bandoki parce que bazali dirigé par ba pasteur bandoki alors nyo surtout wana ezo sala bienté ezo senga na bino bobongo na mitema bobongwama parce que lole ali li felope ali tala mwana mwasi oyo akende kozwa ba mystique po akoma grave asala makoma minene lelo yo wana akomi kotelengana akende ya mabe azonga ya mabe nyonso tu wana ezali mawa mingi po moto azoperdre lelo ezali ye po ali kotika kindoki te azokosa mpe azokontinue osipote bato lokuta tosolana na ndeko na ye basoki alingi nini proverbe alalaka te dérangement bato bazobenga parci parla balinga kozwanga comme ça toyeba ok nazongela frère Ali pour ndeko a déranger mingi ko tozonga na masolo na biso na frère Ali pour tout si ça masolo donc tozalo bango ezali ete mutu nyonso tu azwa na évangile mutu nyonso tu azwa na makambo ya Nzambe esengeli aluka Nzambe azali Nzambe azomonisama Nzambe azali mais mutu alingi ni vraiment bolimbisi bien vrai. Allô? Allô, bonjour, prophète. Ouais, bonjour. L'impression que je suis aux États-Unis, tout ça, il habite bien sur Londres. Ouais. Tolanda kapenda bamakambuno lubaka tolanda kango penda bakachakwa tolanda nyonso lubaka
Tutaka kulanda nandengo lobele siko sinapona bato basangane wana soit bizarre basuda. Tu comprenais bien tu comprenais bien on traîna benga naiba mes amis. Bon, nazana en pleine émission pour tozo les gars émission. Pesa ngai 30 minutes na 6 na zongela yo ha. Mais na uti eloko akomondene ali na uti sauver bango vie. Bazali ba vrai ba soldat Congo mais Kagame na ni Kabila basalaki ku ba susi na bango ali basilisa ba mapinga na biso no suba na libanda. Yango batindaki Rwanda moko tuti a s'infiltra pour azwa bango bimisa bango na kimba ke no boma bango. Donc na uti sauver na nzela nzambe na uti sauver bango vie. Nazongele dans 30 minutes comme ça toi aussi ça du solo. Ça va. Mbote na famille mobile. OK. Te na kobenga. Merci. Bande ko batali ezali vraiment kitoko na komona mokili mobimba. Bozo landaka biso peso pe sapso sengo parce que tozo ya ko apporter un plus na bomo na bino. Donc bozo vraiment na confiance au landaka biso tozo masiko na ndeko ali poto si sa masoko na biso. Tozo andeko ali pona aussi sa dossier à serre oyo akende koluka kisi po akoma mutu munene mais lelo nzoka ba église komi bato ba konti ouais to aussi sina ndeko wana parole zake pa non ndeko nanga na banda koloba na banda proverbe omoni 90% bato bazo sala ministère pastoral na to congolais so la di bango bato na mini baza ne écrasé na village donc ba esprit ya village na kati ya communauté babakisi na kindoki ouais ba prophète le problème est que bato oyo mingi bazozo ba problème eza ba tumo bazana ba lié moko eza ce qui ancestral ezoya donc c'est-à-dire rien les ont katana te biso nyoso tokola na ba kutina ba nyi to yebi ke ba famille tala ba papa ba uta pe ba mboka ba ya pe na ba ni na ba et tant on nzambe katana nzamba apoisi de kai na misu na yo okomo comprendre que c'est o eza ya nzambe o eza ya nzambe vous comprenez très bien en plus courage et à la soupe à battre. Au moins, ils sont là, le route de l'homme, on a ça qui a partagé à battre. Au moins, Abraham, Azaki courageux, Azaki Yanki. Autant, il sait que Bomi, Bakani, Neve na Olot, Azu, Batubaki au bout. Azaki de nos combattants à l'Azambé. Moïse, dans ma moni, Bazo Bounisanan, à l'homme, il est chemise à barrer au toit. Paul. Donc, Abanga Ranzambe, mais à Noko. Il fallait peut-être des compagnons et Kangama ou bien non plus. À Benda Mukebo, à s'approcher vers l'Inde. Alors, Nazoka. Azo s'approcher vers Zambé. C'est une personne qui a abondé la vérité. Mais si vous avez une vraie vérité, là, si vous avez une vraie vérité, ouais. Soit là, si vous avez une vérité et vérité, qui sont si vous côté à l'écolo. Mais si vous avez une vérité, quand les autres ont la vérité, c'est ma maman. Les gens ont la peine perdue pour la lobby. N'a offert souffrir les autres dans la vérité pour la rater couronne. Vérité en Zambie, ce que les apôtres sont couronne. Il y a un moment même dans Jacques 4, Jacques 5 peut-être, on dit que ceux qui ont à libérer même âme, à sauver même âme, mon corps, fait du mot raison à l'eau, là, pour ne pas m'assumer mon souci. Olobi kutu bien, Bible zoloba, ceux qui mutu a sauvé âme moko, fait ezan na lola. Mais si ko ba fo ba pasteur ba simikisi, bango bazo sauver ba âme te me ba osa ba miracle. Pona bango ba ba kweya, pona bango ba malade bika, mais ba kota na lola te.
siko conseil nini okopesa bato baolanda biso oyo bazomipesa na kati ya loyenge ya ndenge wana? Omoni po bato wana otanga verset mo na Genèse 14 ntango Abraham awiti akutana 17 14 17 ouais ouais ntango Abraham awiti apesi nzambe dim nzambe apesi ye wili na nini aye okutana na roi wana ayebisaki nini? Genèse 14 17 Genèse 14 17 ayebisi epesanga bato nga na opeso babien, c'est-à-dire bato wana Satan apesi bango mission bokende bozolanga baame opesa bino bosu ozo comprendre bato wana mission ya bango wana Abraham soki azali moto ekai eboyaki aboyaki kopesa bino na opesa eloko moko na opesa ata motu moko te oui. Mais bapaster alelo bazolivre baame mpo bazwa babien bavoiture baavion banyonso oyo Yesu aboyaki likolo ya ngomba bango bazozwa ozo comprendre. Yesu alobi ke nzoto na ngai eza lipa na kopesa bino, c'est-à-dire naza libanga nyoka ayebisi Yesu komisa libanga olipa sikoyo bango lipa bango nzoto ya Yesu bakomisi yango lipa bakomisi yango corps yango bandaki kayu nake libanga ozo comprendre. Comme nzoto ya Yesu bango bakomisi yango corps, c'est-à-dire bato wana baza na blasphème oyo bazosala nayebi te na Hébreu soki 9 Hébreu 10 26 baobi moto aza na connaissance ya Nzambe so azopéché donc wana eza pardon moko toyebi te tikaki afaire face kaka ye na Nzambe po bato omoni prophète bato wana bayebi liloba ya Nzambe baza mitema mabe me baboyi kosalela oyo bango bayebi omoni oyo moto wa mamolai aza consciente ke mwasi akoyi kosala ministère te atali bozio baozwa na nsima nango na bakisi po bakisi oyo litinda bango nde wana akoyi kotika ngo te. Mama Shabani ayebi ana yeba minga mpe na te kozwa baza mitema mabe baza bandoki bato wana na bantuka courage mpena ndenge ezala mpena ozoloba omona bilo mosu ozolobela bango komoloba na mokolo na kanda ozolobele mpena na te mpo bazofaire perdre bato tala neti ser wana akomi envoûté tala ndenge vi na ebebi aperdre libala mawatro tala ndenge bazosala ebutu nyonso alalaka te epuis bato ya ndenge baza ebele na baeglise bayembi bakoriste banani balongwaka eglise te me batikalaka bomi baza envoûté babeba bayebi mpe makomi ya bible te bayembi wana bakoriste wana me bayebi banzemba mai kalambai nyonso entre temps mai kalambai ye moko moto aloka ye walesa atravers na onction ya walesa sikoyo yo moto ya ndenge wana koyoka banzembo na ye omoni zwa me banzemba mari misambu nyonso nkosi topartage omoni banzemba mari misambu nyonso ayeba basentiment mo ezala charnel ovala baka ayeba makambo alola te basusi na ye bamibali bazoboya ye we meme matusa mo na mituni nzambe azoyeba basusi charnel bato bayeba omoni nzambe balobi na efese soki 5 balobi te topesa nzambe action de grâce, c'est-à-dire biso ifo tokumisaka nzambe toyembela ye bato wana mutu no sataniste mosusu frère Patrice ye akomani koyemba bangebe bamunduki bamerci yeka munduki abetaka na yango te bomaka ye kasi munduki ezaki vision satan apesaki ye mpo bakoboma bato na Congo te omoni satan komosala bango na nko naopeso succès me nazopeso mpe eloko moko repesi so olandi Félix Wasemba mokolo ayembaka signature, c'est-à-dire akoti na niveau mosusu po bandai kobeta balbome bandai kosimba te do asigne ko frère monsieur Patrice ntango abetaka kaka monsieur Patrick ntango abetaka kaka munduki anibomi so remarke munduki yango ntango azobeta ngo wera witaka pota yaka alataka bachemise moko bapolo moko eza milai oyo badesina munduki ntango bamoma na ya bimisio nayebi te so remarkaka te ngai nazalaki te nayeba mpe babiloko wana te à l'époque wana so remarke basérie Patrice abimisi munduki wera witaka poto bayeba na berite balata belamba bapolo moko milai badesina mpe munduki nga nalandaka mingi soki album ebimi nayoka makambo ni bayembi me baarrive na bango banini soki moto atindeli nga yango te nazalaka vraimen na ntango biloko wana te me soki album ebimi nalinga nayoka message nini eza na kati mpo na kati ya biso toevangelisa nde tosala toevangelise bango mpe baevangelisaka balokaka na baalbum na bango wana bango mpe balokaka na balbum baevangelisaka bango mpe bazala
inspiration na bango ezopesa bango biso mpe inspiration ezopesa bango yango sikoyo biso toza motu moko tokoki konégocier na bango te il faut toganye bango sikoyo tokomi okende na suka tokomi oshite soki oza na 5 minutes ya kopesa message na baoyo bakene église bake kolokama bakoma kobima na bapaster bakoma kosala bavoyage astral bakoma kolokama bato bazoyebisa bango batika me bazocontinue entre temps lifelola lolo yali pesa bango mwa 5 minutes ya message avant nga nasukisa message na kopesa bango kaka elobi ke bible elobi ke vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira jésus alobi na Jean 14 ayebisi bango ke ayebisi biso alobi ke nga nayaki kojuge bino te me eloko ekojuge bino eza malobo nalobaki otanga na Jean 14 eza alobaki sikadi atikeli biso alobi ke oyo nyonso alobaki yango eza jugement na Galate 1:6 balobi ke motu nyonso akosala makambo oyo yesu azala te azala moti bapaster oyo nyonso bapesa basi bateya bapaster oyo nyonso bazosala banini bato oyo nyonso bazolanda bapaster oyo basi bafukaka bango baza moti mpo balobi soki guide abungi nzela c'est-à-dire ata motu moko éclaireur soki abungi nzela bino bokokoma te éclaireur na biso eza yesu me bango baéclaireur na bango bapaster babunga deja nzela c'est-à-dire oyo aza na matoi oyo aza na misu nzambe apesi ye misu ya kofongama ya molimo akoyoka akotika bato wana akokoma enemi na bango te abimi me ntango obimi na kati na bango ifo oyiloba oyo omonaki ya mabe soki mpo obimi okangi monoko c'est-à-dire oza na compromission mo mpe olingi bato mosusu bakufa c'est-à-dire bato oyo baza wana bawanata bapaster oyo alokutana nga abengango bapaster abengango bapastan abengango bapastan bazolekisela bato temps mpo bayebi ke bango deja temps na bango eza ya kobeba c'est-à-dire baza na morceau die pa nzambe biso tosala kaka makasi tosone kaka trompete oyo akoyoka abimi oyo mpa oyoka te eza kaka na 2 Thessaloniciens 3 nde balobi ke azwaka esprit ya égarement esprit ya égarement bakangi kaka matoi ye moko azwa soro na ye ok nayebi te soki oza na 2-3 personnes opesa mbote na Afrique du Sud bien na poto oyo balandaka yo na Sentinelle TV en tout cas napesi kaka bato nyonso baza mpenzaki baswafe ya Jésus Christ na opesa bato te na lotanga banini ekoma lokola mabanga na oyo na odepre na yebisa kaka mama mpena napesi ye mbote nasepelaka na exhortation ya prière na ye ndenge oyo ezalaki révélation na ngai nayebisaka ke selesino un jour akoma serviteur de Dieu mais lobi nayoki alobi ke baprie mpo na selesino yebisaka mpenza nasepeli kaka na wana soki mpe occasion eza napesi mpenza selesino mbote mpenza na part ya Seigneur asunga ye un jour alobela makambo ya nzambe ndenge alobelaka makambo ya vie normal amen lo ndenge alobaka yango wana merci mingi nzambe azala na yo famille mobimba mbote kuna na Afrique du Sud mbala nsima merci baba bandeko batali touti kosolola na ndeko na biso ali aza bongo na représentant Sentinelle TV na Afrique du Sud donc bolandi bamakambo tosololi awa ali sengeli oyeba libanga mpe na bible yali paul azopesa bambote na baancien na banini donc kopesa mbote dans le Seigneur na bula ya vrai ezalaka nango mabe te donc eza ndenge wana ndenge olobi ke aza yanki yaya me abangaka nzambe alors bandeko na ngai bino mo bozomona monde ebebi bapaster ebele lelo mpo na gloire mpo na succès bakoma basataniste faut sala trop attention esika ozokende osambela esika omemaka mwasi na bana esika okende kopesa 10 000 offrande bible elobi moto nyonso tu azokende epa mosali na nzambe kopesa mbongo kotia motu abondela mpo na ye azoparticipe na masumu na ye alors avant okende esika avant batio maboko avant mema mwasi na bana tunaka molimo na nzambe eza wana mpona korevele biso esika tozali soki eza lokuta to yesu aza wana alors n'importe quelle chaîne kolanda yango te botala bachaîne lokola bakazarema nde ezosala baplace oyo bazosala promotion ya satana serolere abengi kazarema alobi na dénonce shekina kazarema alobi awa balobaka mabe basali na nzambe te mais ye asalaka promotion ya bafaux serviteur kolala kolamuka ezali habitude te soki olamuki na ntongo okumisa nzambe netola esanzola ye journée ezala malamu nzambe abatela yo prière na yo yali nzambe journée na yo ezala malamu bato ya mitema mabe bato ya boloki bato ya sorodiongo bakutana na nzela no te parce que lola eyali
lifelo yali moi yali butu pe yali moi na butu ekutana te soki moi ye butu ekei soki butu ekei moi ye yo pe na prière no kosenga na nzambe na nzela na yo na communauté okutana na basorodio mote okutana na bandoki te nzambe agide yo ozala esika malamu. Alors ba oyo nyonso tu bazokola na biso nzambe abatela bino ba oyo nyonso tu balandaka biso bokontinue kolanda ba oyo bazolinga biso te toza na démocratie boza pe na devoir pe droit na bino ya koboya biso biso tolingi bino pe tolingi nzambe abatela bino. Vraiment tongo lelo ezala tongo malamu tongo lipamboli tongo malamu. Nzambe ozali nzambe nanga nzambe ozali mokonzi na ngai naye kogumbamela yo nkolo olokumu nkembo na yo ya solo ozali nzambe oleki likolo na nyonso nazali kogumbamela yo lokumu nkembo na yo ya solo ozali nzambe mokeli likolo na se o tozali kogumbamela yo lokumu nkembo na yo solo kiti na bokonzi oyo ya yo Emmanuel ekoumela seko délivrance oyo euti epa na yo